Papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale Yo bengi Madame Bellevue chez moi, c'est ma maman. Soy lelo, ma caméra tourne linga aussi parce qu'il y a Zoinga à Tchenga la scène. Donc il ne peut jamais avoir de polémique entre elle et moi. C'est ma mère, elle restera ma mère. Donc je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Le maître des temps et des circonstances est à Nzambe. Nzambe mutapé sa ebiso papa, il ne pas permettre lelo papa zalaté. Et le goto yeb sa kana famille ça bao baza na bao ba libanda. Nzambe ya lola o apesa makasi apesa bango makasi. Coquette c'est ma sœur. OK. Tarande na yo lela papa. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo Mama, if love is crazy, love is funny. Est-ce que vous voulez une comédie tout ça? Oui, Michel. Quand on bino bo vivra, quand on peut biso ba comédie tout vivra. Donc c'est normal. Vraiment, c'est normal, mais ils ont le Congo pe, ils ont bête baninga mabaku parce que nous on bolinga na raté. Mais ils ont bête baninga mabaku le l'autre monde était pédé na. Et bête ça va ignorant. L'autre monde qui n'a pédé nada. Tant que malade, ils ont qu'à que nos baptistes ne basal n'engwana. Na yo qui on crée pas na yo. Parce que ça les conférences de presse na moni place à Kiza artiste et comédien. Déjà ma chaîne sur Kiza pe ba malade ne pas comédien. En tout cas, na yo qui en vraiment pas na yo. Na yo qui en place nous soutenir la conférence de presse du début jusqu'à la fin à Kiza tout mon côté. Abete juste cela est de santé. OK, une petite question par rapport à Kaba internaute, ba linga bino mingi par rapport à Moussala Bossalaka. Beaucoup se disaient que Jérémy avec sa sœur Bellevue va solo la je ne suis pas dans ça. Non, s'il vous plaît. Dans ça l'émission. Laissez-moi. Non, mais non, je ne suis pas dans ça. C'est une question par rapport à Oyonakout. Parlons de Day. Est-ce que vous pouvez continuer s'il vous plaît? OK. Peut-être que vous allez pour intérêt na yo. Mais je suis là, j'étais en face de toi et puis Madame Bellevue na moni bino bozo solo la bozo pesa na mbote bozo seka. Qu'est-ce que okoki koloba na bandeko nyonso ba loba kota confusion bino na bino par rapport. Moni aloba mala moi continuer koloba. Moni aloba mabe a continuer koloba. Donc je n'ai pas de justification à faire sur ça parce que yo bengi Madame Bellevue chez moi c'est ma maman. Soy lelo ma caméra tourne linga aussi parce qu'il y a Zoinga à Tchenga la scène. Donc il ne peut jamais avoir de polémique entre elle et moi. C'est ma mère, elle restera ma mère. Donc je n'ai pas de commentaires à faire sur ça. Merci beaucoup. Mais le maître des temps et des circonstances est à Nzambe. Nzambe mutapé sa ebiso papa, il ne pas permettre le papa zalaté. Et le goto yeb sa kana famille ça bao baza na bao ba libanda. Nzambe ya lola o apesa makasi apesa bango makasi. Coquette c'est ma sœur. OK. Tarande na yo lela papa. Pour comprendre que famille hein. Na tournage moko pas possible na esi mon habité na lela non papa. Coquette tellement azan de konanga azali sœur nanga de longue date to umeli na yango na yo lela papa ne en tout cas mais c'est cette condoléance à la famille ça. Merci. Monique do bano banga. S'il vous plaît, ne prenons pas, nous courons derrière le temps déjà.
La liste est exhaustive. Avançons s'il vous plaît rapidement. Le chronophare. nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo la famille Bazonga se prépare. Après la famille Bazonga. Après la famille Bazonga, la grande famille de l'ISAS, Institut supérieur de statistique d'ISAS Kinshasa. Se prépare. Yesu na mingi na tachola Yesu Papa na lingi na avancez Kapena tato na bonsambe na yo Yoka bosenga na nga Zambaka base Yoka shije na yena babasi na nga Osa bonsambe na yo na yena bonsambe na nga Osa bonsambe na yo Sanelanga Yesu, Yesu, Sanelanga Yesu, Yesu, Sanelanga Yesu, Sanelanga Yesu, Unelanga Yesu, Unelanga Yesu, Yesu, Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga dans le Bible ya pesanga kabela bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia mpe na nsima na ye Yesu mokoni niye bato bakolata mpe na nsima na ye Yesu mokoni niye bato bakovanda mpe na nsima na ye nalebika bisengasenga nzambe na ye lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite Lokotanga yo yo Lokotanga Yesu Lokotanga Yesu Yesu avancez s'il vous plaît il sera suivi de la famille Lokotanga yo la famille Lokongo la belle famille aussi de papa laissez-moi famo laissez-moi famo Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu 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 mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato kotanga
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Celui qui dit d'avancer s'il vous plaît. Ils seront suivis de la famille qui est là. ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lobango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotina esitilo asa nzambe nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo yakamekota makasi ya Bazar. Nika. Asali bungalo. C'est bungalo. kapena ndato na bosambe na yo swana yoka bosenga na nga nzambaka basale yoka shije na ngaye nzamba naye na bapasi na nga na bosamba nzambe na yo naye na bosanga na nga bosamba nzambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso
apesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalobi mpe bisengasenga nzanga lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso kotika ngai te lokota ngai yoyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai yoyo Sama fako, sama fako. Watitishina, watitishina, sambi watenzelera. Watitishina, watitishina, sambi watenzelera. Yeso, yeso, lesa mukatangalisa, lesa mukatangalisa, lesa mukatanga, lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa Alléluia Tiro Tiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika saba tokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika saba swanga Oyasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelaka olabina buye nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembe nzambe alibela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza kotela yembe nzambe alibela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanzane ayoki bosenga linga nzambaka masa ye ayoki suje na ngai ye nzamba nonde nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobaka te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga chilobo yeso lokotinga pesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ils ont bougé obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo Pananga Monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo Monisanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Zamba kaba sambolwe Azo sale Salilanga Yeso Salilanga Yeso Alléluia. Yesu azana kwa moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tiro. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano. Kapena tatola bonsambe na yo bonsoir. Yo kabo senga na nga sambaka basaye. Yoka shije na ngaye sambani. Nayena papa sinanga osabo sambe na yo. Nayena kosanga na nga osabo sambe. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Unelanga Yesu, Yesu. Unelanga Yesu, Yesu. Unelanga Yesu, Yesu. Unelanga yo. Bisenga senga sangalo Kale bibi ya pesanga kabela na bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Kale bibi ya bisenga senga sangalo Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga yo yo. Dombolanga Yesu. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na
Osana Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide. L'onion se vanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom. Maman Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Osana wa sai na bomo nanga. Na zai na problème mwana bane kolobate na bane kokene na orthophoniste. Donc va déclarer que moi na comme handicapé à olobate. Na étant na yiko l'exemple papa Moïse. Papa Moïse a l'équisi moi la délivrance de l'homme na komi loba. Na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai. Na zai na problème mukanda. Toi réponse na zwa kabariji. Na raison mo kezata na sens te. Na komi moi c'est sengo na zwa mukanda, na zwa pe musala. Donc on a témoigné moni na nzamba Osana wa sai na bomo nanga tukana nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Dans un bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele, bazana batu ebele. Rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc il y a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse hein seul elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengingai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on va s'attendre au mobile. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une autre. Aujourd'hui. Donc, à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça y a 40 jours, mais au moins la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, combien de temps toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga
Yesu nalingi na tatola Yesu Papa nalingi na témoigner nzambe lola ye Ngape na tatola bonzambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga nzambaka basa ye Yoka shije na nga ye nzamba lola ye Na ye na babasi na nga libosa bonzambe na yo Na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Bundela nga Yesu, Bundela nga Yesu, Yesu Bundela nga Yesu, Yesu Bundela nga yo Bisenga senga nzamba lola Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga nzamba lola ye Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kotikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yoyo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso, Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebi te bisika nzamba zwanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Wopekisanga te Oyebi te makambo nzamba salelanga Unabina buye Nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo Oyo naza koyembela Yende nzamba libela Nzambe nazoyembela Aza nzamba bosolo Oyo naza koteya Yende nzamba libela Lelelelelele Nalingi mobalo oyo Nalingi mobalo oyo Yesu Aza nzambe Ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye nzamba lola ye Nazalaka lokater apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu, Yesu Apambolinga Yesu, Yesu Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Aza nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali yo Beta mololo
wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo